Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.
Cédric a collègue pour la libon de lia moki et pour la exhortation moki. Avec beaucoup de respect, je vous demande de vous lever. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ma commune a élobi. N'a pas temps, peu n'a pas circonstance nyonso et sengel na biso to pesa lokumo pa nza. Parce que yende azali maître ya nyonso, yende azali maître ya temps, pe yango azali pe maître ya circonstance. Yende azali maître ya ba souffle na biso. Moto moko te akoki koloba azali oyo azali parce que alingi azala yango nalingi topesa nano nzambe merci yango nakende na mwa exhortation ya moke Yesu ndeko na bolingo yo olingi nga mingi à la favorable, to non favorable, to te ya liloba na yo, tikete liloba oyo, ekota na baye oyo yo bongisi pona mokolo lelo na kombo na Yesu. Amen. Zambe azwa lokumu. Na mokuse na ningi na loba na eloko moka mokie, motuna oyo nga moko pe na mituni, que penses-tu de ta vie ici sur cette terre? Oza kopanza nini na bomoi na yo awa na samuki pamba te eza na esika oyo bato bakanisaka mingi ezalaka kaka na bisika ya matanga. Tomoni mama Véronique aoti kotika biso me na age oyo mama Véronique asali azali mutu akofélicité. Alléluia. Apparemment toza te. Alléluia. Aza mutu akofélicité. Pourquoi? Parce que comme atina age wana ba 90 et pesa mi moto nyonso tout te. Eza na mutu oyo abotami lelo akufi lelo. Eza na batu oyo baolela bana. Eza na ba papa baokunda bana. Toza te. Eza na bato baokunda bana. Mais siko mama na biso aleki ba age pe akomiti na age oyo. Et sengeli na biso ba oyo tozana na sima to réfléchir deux fois. Toza ko banza nini pona biso na samukili oyo. Toza ko banza nini pona bomo na biso na samukili oyo. Na Ecclésiaste chapitre 1er dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er, Bible dit chaque chose a son temps. Likambo na likambo eza na ngonga nango. Eza na likambo oyo moto abotamaka. Eza pe na moment oyo moto akufaka. Eza na moment oyo moto asekaka. Eza pe na moment oyo moto alelaka. C'est-à-dire ndenge to botami ndenge pe eza na mokolo oyo ebongisa mi na biso totika mokili. Siko oyo eza na kati wana suka na ngo eza ni nde question
oza kobanza nini na vie na yo parce que véritable vie eza âme. Soki moto akufi eke nzoto elongwe na mokili alongwe na étape to bengi étape naturelle akomi na étape surnaturelle eza na ba certaine opportunité na vie soko raté yango ntango oza na corps physique c'est fini pour toi. Par exemple soki ozwaki opportunité ya koyamba Jésus te pozwa vie éternelle parce que vie éternelle eza kaka na Jésus. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, véritable vie. Et ça, lorsque tu peux sa vie na Jésus, tu fixé. Il faut être mukili. Mais âme na yo et kozala bongo jusqu'à ce que Christ akoya. Et kokuta yango na positioning. Na yena nga pona kolobebele te parce que mowe to côté ya lisusu te mais ko to côté ya nde biso ba e ototikali. Asali déjà mission na ye akokisi déjà bambula oyo nga na yo no tokokisi te. Mais si ko nga na yo to réfléchir parce que muto maele babita makenda ke sika bongo il faut réfléchir. Makambo na salaka eske pesa kalokumu epa nzambe etambolelo na ngai eske pesa kalokumu epa nzambe nazo penser après ton okende cimetière na kende wapi eza nini ezo loba eza âme mais nzambe pa ekolobela à travers maloba oyo pesa vi na yo epa na ye eza na nzela mususu te poto bika eya na nzela mususu te. L'opportunité na pesio oyo ayoki message oyo alingi kopesa Yesu Masia motema na ye alingi kokotisa Yesu Masia oyo azali le seul chemin baye oyo bandimela Jésus babangaka lisusu liwa te. Pourquoi? Parce que liwe ko kanga ote soki mission na mukilo esilite mutu ma comprendre ngate ponga na kende na longa na mukili c'est que nzamba moni que mission o atindelenga na mukili esili ata ba ye combien ba kolonga ngate. Pourquoi? Parce que naza na mission na mukili o nzambe atindelinga siko yona no kolongola mission wana na nzela yona no kosukisa ngo na nzela po muta sukisa yango il faut quelque part et ça a quelque chose on a sali bien. Vraiment ayoki na kati ya motema na ye ke alingi apesa bomoi na ye na Yesu alingi apota mabota masika ngai oyo eza kati na ngai bomoto na ngai esika oyo mayele na ngai efandi esika oyo basentiment na ngai efandi esika oyo baemotion na ngai efandi oyo babengi âme endimi yo okoma mokonzi mpe mobikisi nango ngai nayebi ete soki okufaki na ekulusu ezalaki po ete nga na bika. Voilà pourquoi na opportunité oyo ngai na pesi vi na ngai epai na yo natamboli na mokili nasali nyonso tu me namoni ke lifuti ya lisumu ezali liwa suka na ngai ezali liwa suka na ngai ezali pamba
nyonso nakosala na mokili nyonso nakozwa na mokili nasomba mituka nasomba mapangu nazala na mbongo ekotikala yango wana lokola nzoto eza kaka mpona kosunga ngai na vivre na mokili oyo naboyi kopesa yango opportunité mpo ete ebungisa ngai nzela yango wana namoni nzela oyo ezali yesu masiya yesu kristo zwa ngai ndima ngai nakoma ya yo nalata kombo ya mokristo ndenge olobi na mokanda na Jean chapitre 1er verset 12 ke mutu nyonso oyo ayambi yo opesi ye bokonzi po ete akoma mwana nzambe nde bongo ngai mpe nalingi nazwa bokonzi wana nabengama mwana na yo na kombo na Yesu amen. Merci mpona opportunité oyo lokumu ezonga epai na yo. Merci éternel Dieu. Ba démarche oyo nyonso ekosalema Seigneur kolongwa awa okoma kino na cimetière mpona kokende otika nzoto ya mama Véronique éternel na maboko na yo tambwisa biso zala na biso mosika makama mosika oyo nyonso ezali ya yo te ndenge tokokende na kimia tokotika ye na kimia tokozonga pe na kimia tambwisa libota natiki libota oyo Seigneur bana na ye pe bandeko nyonso Seigneur Dieu ya ye na maboko na yo tika ete nzambe kimia etikala kati na bango bomoko pe bolingo ezala kati na bango oyo nyonso nzambe na lola ekokaki kokabola bango Seigneur ezala musika Seigneur Père de gloire bazala na bomoko bolingo oyo yo loba na biso nkolo na longoli oyo nyonso muini satana pamba te makomi na yo pesi biso bokonzi ya kobebisa misala ya Satan makomi na lobi na biso ils formeront des projets mais tous leurs projets seront nuls et sans effet. Voilà pourquoi le sambo nangé ezali ke yo leka liboso tambu sabiso zala liboso a famille mobimba zala liboso na bango zala protection na bango mokonzi na bango mobateli na bango na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi otondimeli amen. Bonjour chers tous, chers amis et connaissances, chers frères et sœurs et membres de la famille, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons tout d'abord remercier ici les très hauts Dieu Tout-Puissant, de qui toute vie découle. Aujourd'hui réunis, nous pleurons en départ et célébrons également la vie de notre arrière-grand-mère, grand-mère, tante, amie et servante de Dieu, du nom de Banza Véronique, qui est rappelée par son Créateur étant rassasiée de ses jours sur terre. Elle nous laisse après avoir accompli 90 ans d'âge. Nos cœurs remplis de douleur, certes, mais aussi de gratitude pour tout ce qu'elle nous a légué comme enseignement auréolé de sagesse, qui finiront par cicatriser certainement nos blessures d'aujourd'hui. Elle nous a quittés, mais elle réside dans nos cœurs désormais. Nous n'entendrons plus sa belle voix de choriste, mais nous l'écouterons dans les profondeurs de nos cœurs. Nous allons perpétrer ses conseils de génération en génération en sa mémoire. Elle a simplement changé de domicile pour demeurer à jamais dans nos pensées.
Nous prions le Dieu créateur du ciel et de la terre, qu'il daigne ordonner à la terre d'être douce et tendre à notre cher Mbanza, affectueusement appelé Mavero. Nous ne l'oublierons jamais, ça c'est certain. Dieu avait donné et il a repris. Que son nom soit glorifié. Je vous remercie. Bakoko bapusani bakoko topusani bakoko s'il vous plaît topusani un peu rapidement. Connaissance, pour donner ce qu'il a fait à Bissot, pour donner ami connaissance, pour donner de plus à la rapidement. Famille Libota, peut bonus na oye. A plus ami, famille Libota. Libota. Abonné c'était pour la Barbo. Ami Belville TV. Suivi de Maison Bellard. Suivi de Maison Bellard.
Nous allons encore inviter le pasteur Cédric à clore ces moments. Je vous invite encore avec beaucoup de respect de Télémi pour la Kokanga, ce moment un peu de l'émission. Merci Seigneur, merci Jésus. Oza mokonzi, mokokisi ya nyonso. Seigneur, tu es kokanga cérémonie oyo pe kokende kotika mama esika kopema. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.